Bonjour, welcome sur Welcome TV. Nous sommes en direct ici à la télévision. Que Dieu vous bénisse. Alors, merci Nabandeko nous sommes Bazolanda. Bengande Kolobana Ekeno, pasteur Azobanda déjà. Nous sommes sur Sky 711. Sky Télévision 711. Donc, Bengandeko, Alanda, pendant moi 30 minutes, je vous entretenir Nabino. Alors, journée, semaine auto, les Kazana qui vraiment dominé. La visite, il y a ministre Nabiso Hydrocabé, maître docteur Didier Boudimbo. Alors, visitez les cas très bien. La Sabino, moi, image à publicité, Basala qui bon dans la bino after this video. Thank you. Dans le cadre de la promotion des appels d'offres des blocs pétroliers, au nom de la République démocratique du Congo, le ministre des Hydrocarbures, son Excellence Monsieur Didier Boudimbo, convie les opérateurs économiques et entreprises du secteur pétrolier à le rejoindre le jeudi 11 mai 2023 à Londres pour le roadshow concernant l'appel d'offres des blocs pétroliers lancé depuis le 28 juillet 2022 par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour tout enregistrement à ce roadshow et plus d'informations, veuillez envoyer un email à drc@africaenergypartners.co.uk www.drcbidround2022.com. Soyez les bienvenus. Alors, welcome back, welcome to Moni. Donc, et le cas qui vraiment très très bien. Alors, les ministres a épaté les Anglais. Anglais vraiment donc bandimi donc azamuta osana makamba bien là nzambe a pambolaye. Alors, nous continuons notre message sur l'élévation de Mardoché ou le coaching de Mardoché. Et salakanga nitili bomaye. Soki esunanga kitiawa. Naeba kate na pesa ye nini nyoso yanga eza se Yesu andi mangambo ya bomoi na ngai andi mangambo ya bitumba na nga andi mangambo ya bitumba na ngai bolinga boye na mona te o ba misusu ba matati na bangomba ye babelela ye ayoka bangote ngana tumbuli kaka maboko apamba akitimbango ayoka losambo Yesu azali awa. Seigneur, tu es parmi nous cet après-midi. Merci Seigneur pour ta présence. Saint-Esprit de Dieu, enseigne-nous. Saint-Esprit de Dieu, enseigne ton peuple. Ouvre les oreilles spirituelles dans le nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons continuer le message dans le lobby. Alors, la semaine passée, nous avons parlé sur la loyauté. Comment est-ce que nous devons être loyaux? Alors, la loyauté, c'est aussi accepter à traverser des moments difficiles à celui qui t'a fait du bien. Alléluia. Accepter à traverser des moments difficiles. C'est ça aussi la loyauté. De la loyale na mutu. Et aussi, on a vu vraiment le peuple congolais, tous à la loyal. Loyal na mutu a élevé yo. Loyal na mutu a sala o bolamu. Loyal na mboka na yo. Loyal na communauté na yo. Loyal na mukonzi na yo. Loyal na président de la République. C'est très important. Et là, il y a qui élévation à Mardoché. Et là, il y a qui succès à Mardoché. Parce qu'il était toujours loyal à maître. Azaki loyal na roi. Pendant qu'il était sentinelle na palais royal, ba unique ba ngai basala roi Mabé,
ya stopaki bango. A stopaki ba boma roi te. Mais azalaki ne kaka loyal na roi na roi malgré azalaki sentinelle. Alors quelque chose s'était passé. Iloko yaki parce que nzamba saliete roi alala te. Loye ko kanisa atindi batu ba scribe batangela ayeko muna passage que Mardoché yende mutu azalaki ote ya ko stopper ba masako no su banga basenda azalaki ote ya ko stopper ke ba bumaete siko roi ka moi abi oh mais siko yo Mardoché yango bo apesa yo nini Bible lobi ke no lo lobi do batu bazongi si babi ba pesa yo côté azona rien. Il a risqué sa vie, il a penda au balabake cop. Kendenge za yoza sentinelle, masolo za boye. Biso tozo ke no bo marwa, soto bo miwa, to longolo na posto ya sentinelle au travers na biso na royaume, na royauté. Mais il a refusé. Andimi na ye, atika la sentinelle, mais akota na kuwana te. C'est ça être loyal. Oliaki na ngai, romela pe na ngai, na pasi na ngai pe za na nga. Alors on a le baka chaque fois la loyauté d'une femme et banaka ceux qui mobali azana passe. Voilà ba yeba siko que non moi je suis azal loyal na mobali na ye. Tant mobali azana passe, c'est là où on voit la loyauté d'une femme et aussi la loyauté d'un homme ba yeba rango tant mobali azana nyoso. Ba élever mobali azubo konzi et c'est ka ba yeba la loyauté aussi d'un homme. Alors la septième point oui ça là que Mardoché Azala élevé, c'était la constance. Et nous pouvons lire ça dans Esther 3, Esther 10, chapitre 3. Esther chapitre 10, verset 3, sorry. La Bible dit ceci, Esther 10, verset 3. Le roi Assuris. Non, Esther 10, verset 3. La Bible dit ceci, quand les Juifs Mardoché, quand les Juifs Mardoché étaient les premiers après le roi Assuris. Alléluia. Ici, on parle d'un Juif qui était sentinelle, mais il est devenu après le roi d'Assuris. Alléluia. Quelqu'un qui était sentinelle, à cause de sa loyauté, et ça dit que a comme premier ministre. Batumi baye barate que Mardoché pas sera premier ministre. Bakasaka ka nani Joseph Ndazaka premier ministre. Mardoché aussi, il était premier ministre. Empire d'Assyrie c'est banako kozwa qui depuis banana Inde, tina Éthiopie, c'est qui empire munene. Et puis un étranger, un juif Mardoché a comme premier ministre dans Mboka Bapaya. Alléluia. Et la Bible dit que quand les Juifs Mardoché étaient les premiers ministres après le roi Assuris, considéré parmi les Juifs et aimé de la multitude de ses frères. Alléluia. Il était considéré, aimé par ses frères. Pourquoi? Parce que Mardoché ayebaki ndeni na kozana batu. Ayebaki ndeni na kolinga batu. Ayebaki ndeni na kotombola batu. Il savait comment est-ce que je peux coacher une personne pour commander si qu'on a la recommander. Tout le monde a une vie à Esther. C'était Mardoché qui a la tête. Il y a qu'on façonné Esther pour Esther comme reine. C'était Mardoché. Pendant que Mardoché faisait ça, pas pour son propre intérêt, pour l'intérêt de la nation. Parce qu'il savait qu'on est venu dans ce pays au Baya esclave, Bapaya, Baya na bateau, na mignot na maboko. Et tout le monde savait que les Juifs bazar na bon esclave. Et j'avais aussi parlé. Et pendant que Azo coaché Esther, Esther a gardé l'identité. Il y a des secrets. Et c'est l'intérêt au bimson kabou. Parce qu'on peut sa secret n'est pas moutou azani maturité. On peut sa secret pas moutou yo alinga no yote. Yo lingi moutou mais moutou nga lingi yote. On peut sa secret non dengenin. Voilà pourquoi Mardoché avait coaché Esther jusqu'à ce que aille qu'on soit grâce à comme qui roi. Et la Bible dit que la bonté de l'Éternel et que mon isamalakati na vie à Mardoché. Pourquoi Mardoché a qui n'a pas caractéristique ni soana. Atali que race cause la blocage na ngate. Malgré na étranger na eza blocage na ngate.
malgré na salabo eza blocage na ngate ko kanisa te que divorce yo sala eza la blocage pour na ministère na ko kanisa te que no ba mabako yo beta bato ba sala ma bebele eza la blocage pour na ministère na ko kanisa yango te mon frère ko kanisa te que ata batu bazo linga yo te ata batu bazo boya yo yango te eza blocage na yo na lobayi que ça la plaisir parce que Bible lobby ce que so koka ko débloquer situation te ozo ko kaneti peut-être que non OK place mo batu ba vanda na système moko bo ba lingana bango batute mais la Bible dit que résister au diable et il fuira loin de vous yo résister kaka diable okima et la bonne nouvelle c'est que diable lembaka voilà pourquoi le but qui a okima ce qu'on résister okima na mone sika diable alonga nzambe te sala makate. Et Mardoché, la Bible dit qu'il était aimé. Donc, je m'en que donc, c'est comme qui m'a cassé. Na kati, il a vu à Mardoché. Aimé par ses frères. Et la Bible continue. Il rechercha les biens de son peuple et parla pour le bonheur de toute sa race. Alléluia. Premier ministre. Yamboka. Mais la Bible dit que Azo continue toujours à parler pour le bien de son peuple. Sentinelle, il parlait pour le bien de son peuple. Azo coaché mwana na ese a osala malamu pona mwana na ye ese akoma nesiko yako komate pendant kazaki na nous sentinelle a osala ngo azo former mwana na ye que mwana na kota nesiko yako komate. Il a des places où mwana monique ngana komate. Ce que moi je pourrais faire, je pourrais toujours coacher mon fils ma fille ou bien mbuto na monique ya akoma nesikana doit pas coacher ko encadrer en fait c'est que akoma nesiko ngana to komate. C'est ça osenga que mutu aza loyal eza bongo mutu aza loyal zaka mutu aza un bon coaching un bon encadré un bon mutu akozala toujours ko supporter butu yango sala que Mardoché 7e secret c'était la constante que dans les bonheurs comme dans les malheurs, Mardoché a supporté toujours le peuple naïe. A commis à un niveau élevé. Zaba Tomboli, après le roi, c'est lui. Bien aimé. Ozomona royaume, moi, le royaume munene. Bandana Inde, Tine Éthiopie. C'est que le premier ministre Moupaya, premier ministre Mardoché. Naboula Mouya Sala. Et Zamba commissaire Nesikawana. Yango osenga na ondeko ko se décourager te zala constante na makambosa ta constance e ko yeba ko tombola yo kasto ta constance e ko yeba ko pambola yo ko zala no décourager te parce que bateau bazo décourager wana ce sont bateau oyo jamais ba kotikala ko salo bolamu jamais ba kotik de bango makamna bango ça c'est ça na mona ke congolais ndinga zali congolais ni ngondi mamutute congolais ce que mutu asale loko. Ah, mon gars, on dirait on dirait non, il faut accepter. Le président est en train de se battre. Mais il y a des gens, si le lot, bazaka contre. Mais vous voulez que tout vivre dans un régime. Attaque le régime habitabe. Oh non, na régime on a lingi ngote. Mais yo banana Mobutu, le linga régime à Mobutu te. Régime à musée on lingi noté. Régime à fils olingite, régime à Félix olingite, régime où il n'y a pas olingate, mais finalement tous en lingini. Il y a un journaliste anglais à l'Oba qui est là comme Ralobi que le Rwanda bazara n'a rien, mais président la bango atomulaka Rwanda, atomulanga na bani na ba publicité, tout le monde na enseigné là-bas, au bout qui visiter Rwanda, Rwanda bazara n'a rien. Mais ce que biso on a tombo la mboka na biso, biso on est les premiers à kokete sa mboka na biso. Le mercredi passé dans la shop oyo ya ba oyo na otasi ko écoute gobi o ba congolais ba kendaka na dépôt na Tottenham parce que ma femme ba na kenda ke somba biloko mo boye ya kolia po na ndako kana ke na bengi na komi vana kende prier na koti na sombi mo ba carton ba nini na ke kuta ser moko ser ngozo ya osomba soso moko na tuni ser ngo na bisoso yo na shop ba congolais zate abiote nauti musala na lingite ba monanga na tina ba konga mobi kende toza biso no so toza ba congolais to monioti
Nga pena Congolais na monio, muto azote ko aza Congolais a monio. Bande ko nanga shop woni funga maka ndenge nini. Mutema mabeka ba Congolais, yango ba fungola de pona ko casser bande ko na biso ba Congolais. Alléluia. Ozomona, shop woni funga ma ndenge wana. Parce que nous avons notre ndeko na biso akenda que son âme repose en paix. Papa Casse. Asala ki bout shop na ye ya bien abandaka ne normal. Ndenge ba noso abandaka normal. Nzamba pamboli ay ko sala neti alimentation ya munene. Ozokota na trole Congolais engagé ba chinois et sala ki eloko kitoko mais ba jaloux bandoki o baluka balinga mutu avancé té. Ba ko créer les problèmes. Oh non. Mbongo ya soka makila nde balobaka o ba pese mbongo na président leka mais ba créer les problèmes ba que jusque ya ko lobaka o telema na ba coin ndenge ba mesala nde ba telema pa président président Ngando muta banda komba na mboko c'était un ami ba ye pas na shop ne ba kaka ndenge moko ba o telema na ba coin so mutanga o kene kuna te ba pondu neza ya poison siko kongola banga na ye et puis baso pesa adresse ko kendete depuis mon fungami na nini boso komika no tunika de ba relaxo donc ba ça la publicité ya mutu mususu mupaya o ya bangote c'est ridicule et puis c'est malheureux qu'on a peuple balinga mutu avancé té balinga ka ko kwesa mutu ils sont les premiers ya ko critiquer mutu ata yebine mutu angote ils sont les premiers à ko parler du mal ya mutu ata yebine mutu angote ils sont les premiers à ko confirmer même que moi la yebi azabo ata yebi na été baza les premiers alors toujours monawa alors na mboka bapaya nous sommes dans un pays étranger ici on le to linganaka biso to yinanaka to fundanaka to le bana ba témoignage mabe ko kisa mutu ko linga kute lokwa mutu te kende na le kaboy elimna ngomo te di makengele que son âme repose à paix abi moni pasta nengeza ba musuba ba yinoka poleka na TV Nzolanda. TV ça ngo normal ko ya po bono foot espace nozo le kati. Donc azo yinoka po le kana TV. Azo yinoka ka pozoteya. Alors dans le que je continuerai toujours à éduquer mon peuple. Il faut poser un amour agapao bolinga peuple na bino. Mardoché ici devenu premier ministre, il a continué. Alemba kité ya kolinga peuple na ye. Alemba kité ya kosala du bien à peuple na ye. Alors, Bible Lobini, succès mataki. Quand tu parles du bien d'une personne, quand tu fais du bien d'une personne, Bible Lobini que succès na yo komata. Oh, tôt ou tard ekomata. Alléluia. Ekomata nango parce que nous avons la constance. Quand la constance dans la vie c'est très important. Batoyo ba yinakiyo. Batoyo Babana koluka ko put you down. Bango bako betelo sous maboko. Mardoché, c'est un exemple à suivre dans la Bible. Bien aimé, message on a ôté, enseignement on a opé sabato. Bozo on ka ate bongo, botala yango. Et puis dans le barango, tant ba osalaka message oyo bato yo bazali na katiawa. Babana ete que non, ba osalango pone loko mo bopo. Oh non, il faut to sala bopo nzamba sala bon. Non non non. Il faisait ça avec leur amour propre. Mardoché tangazo salango a salango parce que alingeka protéger mon continent. Il faut to yeba ko protéger ba continent biso. Baloba kamabe ya mutu o ya dirija kamboka te. C'est biblique. Apôtre Paul devant le roi Agrippa, abandi ko miraba angalo ba mabe, ba yebisa biyo ozoye bate kaza roi. Ah bien non, je ne savais pas parce que la Bible nous interdit de parler le mal ya mutu a dirija mboka. Apôtre Paul botanga kati. Apôtre Paul aza témoin. Alors Bible interdit biso koloba mabe ya moto a diriger mboka. Siko nga na pasteur na koloba mabe ya moto a diriger mboka. Bozomo ateza sainte. Siko nga na pasteur na koloba bozomo ateza ezalo kwa ke naza jaloux parce que tout le monde ba lobaka ka mabe ya moto. Et c'est la jalousie qui les pousse. Na loba à chaque fois. Et ça kaka na peuple congolais o basala makambabo. Même ba ennemi bato baloba na kate bato bayoka la kate que ceux qui balingi basala mabe neti balingi basala nga mabe bako yokana bakutani basengani ba pardon non to bongisa kaka ndenge zana on est dans la famille mais situation oyo il faut ka to chaka mutu na se do benemi bayokani pona basala mabe c'est ça congolais alors que la journaliste on a dit que le Rwanda bazana rien.
Mais président na bango, azo tombola mboka na bango. Pourquoi pas biso peut tombola mboka na biso? Pourquoi pas de tombola ba konzi na biso? Pourquoi pas? Oui, basabi yibi, oui. La plupart sont des voleurs, mais pas bango surtout. Il y a bien bazali au ba osala. Mais ce qui est bien, mais état de droit quand même, mais ça là. État de droit quand même, mais kangama bat. Peut-être que le bani qui no ba kangama ba bimsa, mais je vous dis, ba ministre bozo mono yo. Et belé bazo banga ba miyibi wana ba wili ba konga yo kasi ba yebi kaza de ya muyibi e bani et continue wana mutu ba peuple congolais ke wana zakani muyibi a ozani na poste ya ministre de parce que président yebi le président Tshisekedi aza un président stratège na komisiete mena aza stratège le ba bazolo ba kino ba voyage bien aimé oyebi na potwa po mundela linga yo po mundele andima ko investir na yo. Il faut zaka mutu na nzambe. Si le ministre des hydrocarbures, Didier Boudimba, yé na kati en Angleterre, on l'accepte, on l'appuie, bazo lingaye, parce que ça ne loko nzamba tia kati na ye, pour la kosala bolamu ya mboka. Okolo ba me. Mais oui, asa ne loko parce que bozo mona ke ba anglais to yebi to sala to fa na kati. Anga zo ndima ministre ya hydrocarbures. Andra zo linga asala bolamu pona ye. Siko yo soki ya zate. Yo il faut d'abord parce que il faut toi appuyer le quoi. Il faut te prier pour la moutoine. Il faut biso to ça le loco que non mboka na biso que ne liboso toi apporter témoignage à chaque fois. Et ça m'a comme que non beaucoup. Une personne qui est constant aza muto yo a continuer à ko sala bolam. Aza muto a continuer à ko kendeka na makambo bien. Toujours mon les lois batu mususu zo mona bobane ko critiquer régime ya kala mabe oyo banga bana ko sala mais siko tangu yo na poste wana elonga liboso ko muluka no pe oyiba nde ba kimuta ba yibaka yo pe ko muluka no oyiba o sala boye o zo mona teke donc elonga bana ko loba c'est que ça n'est ka jalousie po muto alonga po ya kota yo kota o bano sala ka nebo mesana non comme moi comme je suis ici tant que pasteur. Il y a des choses, n'a pas collègue n'a pas passé, qui va passer bien pidi, qui va passer bazal lukuta, passer pe miyibi, va passer rozomona, va sengata laté, va yokata sonité. Ba makama be no so on na mone pas ba collègue n'a pas passé. Et ngana leo na telemiawa, n'a que le copier makambo. Non, je ne peux pas le faire. N'a que le copier monter, je ne peux pas être un pasteur volé. Je ne peux pas être un pasteur impudique. Je ne peux pas être un pasteur oyo akosa na ye donc yasane muyibi penda oto sombisal ma ajibi azwile mongo asombite na ko sala ngote na copier makamba mabe il faut nazala exemplaire bien aimé lingaba loba mabe na yo me ba kuto na mabe wana te Mardoché Dieu l'a élevé. Pourquoi? À cause de sa loyauté à son maître, Mardoché Dieu l'a élevé parce que Azala qui est constant. Il continue toujours à faire du bien. Bien-aimé, continue toujours à faire du bien. Partout où tu seras, parle du bien de quelqu'un. On est des adultes. S'il y a moyen de s'il y a moyen de faire la publicité, tu as le droit de parler du bien d'une personne. Quand tu parles du bien d'une personne, et Dieu, plein d'amour, riche en bonté, et là à la colère. Il faut avoir l'amour de Dieu. La nature de Dieu, c'est l'amour. Si tu n'as pas l'amour du prochain, disciple, tout n'a Jésus. Mes amis, Jésus aime ton prochain, aime Dieu d'abord, et puis aime ton prochain comme toi-même. Il faut que nous sommes à la fin. Lobby, nous sommes à l'église sur Fontaine-Lane. À partir de 14h, on commence jusqu'à 16h30. Et mercredi, on a des prières aux prières d'intercession. On prie pour les gens de 18h à 19h30. Donc, prière, donc, il y a quand des choses en place, il y a quand de l'ensemble. Que Dieu vous bénisse. Alors, Natiki Bino, peace and love. Alors, Seigneur, je suis en train de bénir ton peuple. J'ai béni les chefs de l'État. J'ai béni son ministère. J'ai béni, Seigneur, Bato Nyonsuba Osanaye. Je lève ma main droite dans le nom puissant de Jésus et que ta bénédiction puisse les raccompagner in the name of Jesus. Amen.